sai pona ni osali bana no boyeko obemaki bango poto po bamona mwasi na sika sai omemaki mama na yo na poto po ya kotala bokilo na sika tala miso mavondo miso mavondo poni kosala bana no boyeko sai likambo nini bano olakisaka bano bazomona bazokola bien bano baza na joie de vivre oye na bango mpe na poto na mamano tosepeli omemi bataillon mobimba tokumisi yo na ndenge nyonso nzoka nde meme bana wana oyo pesa bango vertige choc tala miso mavondo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko bana ya sai baza bana moko bayebana ata na internet tomonaka bango moke ou bien tomonaka moko to mibale me bayebana baza bana sai bana bakendeke kelasi bavandaka na papa na bango oyo atonda bajalu ebele aza na bajalu ebele na binemi wana boyebaka yango bomona preuve awa aninga okende makala awa akendaki kutu abeta 2 mois boyebi ndenge leka aza na binemi ya makasi alors ntango binemi ne bakokaka te bandomeka bana na ye sikoyo na makambo oyo asali abali bino bozotala mibali baza mabe tala ndenge asali vero ndenge moko abolobaka soki mwasi abwaki mobali bilamba awa na poto na fenetre basi baza mabe botala makambo osala mibali bandeko basi na mibali ndenge moko ya mabe bazali ya malamu bazali miso bazalaka malamu moko akomi mabe mosusu azalani mabe abomba mabe na ye abimisi yango mosusu aitilisaka mabe na ye bomonaka yango te mosusu bomonaka ye mabe nzoka asalaka nde malamu bwa komona yango nsima c'est comme ça mais oyo sai miso mavondo asali eza normal te oui eza normal na basituation mosusu na baka mosusu me na ye sai te mpo shoko ekokende na bana na ye meka ekoma partout bana ne na nzela ekole bakolakisa bango papa na bino abali bakozonga na ndako bakotuna na bango sai te po tout d'abord bana oyo batunaka bapapa bakestion na poto na afrique bana batunaka papa te en plus bakotuna ye papa obali rien du tout bakozala na bango mpe kolakisa teke baza na mawa babando seka na bango mpe bazolia mpe bazotambola me na kati na bango bakokoma na angoisse babandomona papa na bango akokolimwa aye lisusu te atikala na poto posa bali kuna bakozala na angoisse babandomona mokolo mosusu bauti classe baye
mama na bango azate babengani ye do bana bako créer ba imagination ebele voire même bana bako koma ba paranoïaque na makambo yu kaka sai miso mavondo asali tala miso bandeko asali mabe en plus mabe makasi po sai asali yango na kwitike arezonaka très bien bolanda bainterview makambo tu na baémission sai aleka bokomona sai asololaka bien ozomona mwana mobali oyo aza mayele aza sage donc soki abali Nadège alors abali ye penza apreparaki yango abala ye eza bongo mpo namoni eloko oyo ekangi ye na makasi te abala ou bien Nadège babetelaki ezeke ya kitoko esimbi mpo Nadège mpe aza na basere na ye babetaka zeke kitoko basere ya famille te basere kaka ya poto babetaka bien kendeke kitoko na babetela babasi ebele na mibali ebele oyo balaka kote kuna loba babeteli ye zeke turo oyo sai ekangama alors sai akangami mais soki bongo te sai a raisonné très bien sai oyo miso mavondo tala awa manike azotia bana ni na problème ekoma so sai oyo tiaka bana ni na problème omoni sai mokili ekipaka nango bana te bazokipe bana na yo te bazokipe mama na bango vero aya ndenge nini bana no bazokipe te omoni yo mpo komona no bana eloko moko te koleka ntango okoya na ndako bana bazoseka okoya na ndako bana bazosakana okoya na ndako bana bazokende ekole olobi o bana kutu bango kutu bazokipe te meme nga moko nayebisi bango na bali bazoseka na bango bana bazali bongo meme olobi otuna psychologue oyo ya minene ya mokili oyo to bapsychiatre bakoyebisa yo bana mpo na kodetekte likambo oyo ya bombi eza pasi presque impossible zela mwana akoma na ba 25 ans akomi deja adeli wana okokoma no détecter mais bana oyo baza na 18 ans oko détecter rien même asali caractère moko ya kanda même asali mawa oya kotrouve ke ate mawa oyo ezalaki mpo na likambo boye tala nasali ye boye mawa esili baza bongo mpo likambo oyo ezosali pasi oyo ezokomise paranoïaque ezopesa ye baimagination okomona yango te ekobima te ni na mawa ni na esengo rien obanda omoni kaka na bamawa normal oyo azalaka nango soki osali ye likambo soki mpo bondeli akomi na esengo makasi apie oyo babizu omoni mpe mwana aza ne bien me wana makambo mosusu oyo yosali wana nde bombami tala miso mavondo yo sai après avoir otongi ndako ya kitoko okoti bana na bekole ya bien bana no bazokola bien éducation ya bien bana no mosusu bakoma oyekola humour osaleli bango na piscine ya kitoko mama na bango bakado na bavoiture ale okanisi siko bon nakomi na droit na bala eloko ekosala meza te mpo na kopia bango bamateriel mpo boye mais oui
Mais oye kokota na moto banano ngai na yo toyebi yango te. To sambela kutu ekota te. Olobi nini sai sans effet. Est-ce que nga na lobi ekota na makasi? Na lobi te. Na lobi to sambele kota te. Yo soko lobi sans effet. Nga papa robo, je m'en fous. Ba te bele na yo kawa. Ba sans effet, ba so ba problème. Sans effet, et ce qui est bon carbon. Mosusu ko de pasteur sans effet. Ba lié na moninga de pasteur kaka. Ba kom balé sans effet. Yango yo soko lobi sans effet. Moi, je m'en fous. Gada zo lobelo pona bana na yo. Makambo sali. Banda ko luki dango solution. Surtout, la tsabana na yo. Nga lebe lo ngolo banote. Elo na ko lo bakaka tala misuma vondo. Ciao. Misuma vondo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.